Diama, Gisele Umba, Gisele Umba, Nakolina ya Diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, Diama. Bonsoir très chers amis, vous êtes bien sur Diamant Noir TV et heureuse de vous savoir encore nombreux sur Diamant Noir TV juste pour regarder Gisele Umba. Je suis là, voilà. Sans plus tarder, je vous présente mon invité qui est Papy Volcan. Bonsoir Papy Volcan. Bonsoir Diamant Noir. Papy Volcan, Balandia Diamant Noir. Un mot quand même. Au New Baza partout. Na États-Unis, na Canada, partout, na Matadi surtout. Voilà pour tout côté ambiance et émission Penza. Balanda Diamant Noir partout. Donc so tangi bangote balobi. Puna nini bato ya Luanda otangi bisote bato ya Angola na bamboka ya wakati kati ya Angola mususu na ebite mais na ebi bato ya Namib balbi otanga bisote na tangi bango bato ya Maroc bato ya nazotanga bamboka Angola balbi na tanga te Lubangu voilà bamisu na otanga susima na pesi be masa nanga mwaza na Angola kuna Sunda no Bwega na pesi bambote na Fredi Ngonga na Ilijo bato Angola na pesi bino mbote na lelo bato Angola lelo tozana bato Angola na bosani pete na pesi Pire mbote ve José Wanduka mingi ezana nu balandi bakonzi TV patambola ya mwaza na Angola moki ndo yaza partout moki momako na venyengeton. Ok, topesi bango mbote po soki totangi te balobi balanda biso me tokipara bato totangaka bato ya bamboka misusu na bato ya Libye vraiment bazangi te topesi bango mbote bakongolais oyo baza na kati ya Libye baza na Algérie donc tozotanga bino tobai totanga malembe mpo sino te Diamant Noir akoka kosilisa bino te. Papy Volcan tovandi ya mingi mpona makambo ya manifestation. Oui, manifestation. Je ne sais pas, je commence par qui là? Papy Volcan par l'autre là où on a tout na kombo na komboté. Oui, manifestation. Ah ben oui, effectivement, bon, la manifestation et c'est un qui à la sauvette. Donc, on prend conscience il y a pas si au peuple n'a pas choisi qu'au Sibérie na kati ya Kinshasa. Donc du coup d'emblée déjà na comme l'équipe préfecture, il y a la police, na retiré manifestation au ngai pe na sengaki, na retiré yango. Donc na la commémoration le 8 mars, mais quand la manifestation est le 16, na retiré manifestation est le 16 et ngaki banda Château Rouge, République, mais Dieta Kabuya, Maman Louise Babo, que je salue, Maman Louise Babo, soldat, respect. Donc manifestation au banda les Château Rouge, Tina République. Banda organisé par Dieta Kabuya na Maman Louise. Donc au banda Château Rouge, Ti République. Oyanga na retiré. Donc tout ce qui est la pub maman bazoa quand même les devants quoi. Mais les Cambouya bas combattants vraiment ils ont quand même grave na moni combat ekufi nango parce que manifestation moko ils a pour na peuple congolais nyo surtout mais comme il y a ti yango comme wenge ya jibe na wenge ya wera otoni to comme fali na faire parce que non comprendre souté Pacheli aye pas le bi manif et vous a sauté voilà nous avons l'information sur te ba congolais mais na lobi quand même pour na tunaki lobi il est pas retiré ce que tout le monde a comment retirer na coin na ezaliti te mena plateau na linga plus na parler senga pona yo bana komba batuté donc na lobi ki manifestation hunga na senga ki na retirer celle manifestation to Keneza ya Maman Louise na Dieta Kabuya ba organiser et au banda na Château Rouge tina République et jour on to zana basango parce que ndé to sola no le boye bazaki na basango église catholique ezana na côté à goutte d'or wana donc voilà manifestation to kozala les 16 mais ata basenga ki ndenga na retirer peu importe bato basengi na okinanga partout na relegata 30 minutes dans chaque manifestation mais je pense que il serait mieux de participer à la manifestation parce que cause en cause moko il y a ba viol ba mort ba massacre ou tout ça les mana Congo donc et pour na Congo pour na batuti donc au biso ba peuple congolais to retenir qui est Papy Volcan lobi il a retiré manifestation na mais aza toujours na ba Dieta Kabuya c'est bien ça na ba congolais surtout tout le monde mais
nako participer na manifestation au banda Château Rouge ti République où il est organisé par Dieta Kabuya na Mama Congo. Moi te kozongi kana malobanga na lobi. Te nazongi na lobi na ba congolais nyoso te. Ah papi donc na boyi ko neka 15 minutes na chaque manifestation mais na ko banda na Château Rouge ti République. Ok, d'accord, biso toyoki ka wana mais bon, likambo loko ezaka pona bolamu ya Congo, totiki bino bosala musala mais eloko moto yoki moi passe na mutema surtout ngai demano quand même to yambara bino vraiment komona moi mobulu boye na likambo ya Congo et sali moi malamu te ponga na zuba pele belé pona bino pona manif na bino ezaki eloko ya batu nyonso mais mingi balobi ba oya suti parce que ngana za molobeli ya ba Congolais do ba ba oya ya te po bino moko bozo sangana te boza mutu na mutu non eza makambo ya Congo eza makambo ya mutu te donc na bandeko bata frustré suite ya ba comportement oyo en tout cas na sengi 1000 excuses na kombo ya bandeko nanga ba combattant tuya eza pona mboka eza pona eloko mususu te so ezaki muziki nanga na vana na ndako soki ezalaki yo soki fan club nanga na pana na ndako mais loko eza makambo ya Congo donc tobengami toya mais je tire aussi la sonnette d'alarme na kati ya ba combattant ba résistant ba patriote tozona ba guerre na biso tochango côté tant que tozolobela imité wana faut ezala sincère euta na kati ya mitema na biso totala makila oyo bakulutu na biso basopaki po tozwa liberté oyo toza nango lelo tokoki kocrache na befort oyo bakimbangu balumumba baokito bachombe basalaki te po lelo to torpiller musala na nyonso to bango basala au contraire biso ne fallait quand même tozonga kaka na lignée wana oyo ya bango po tobimisa Congo na biso na gouffre oyo ezali nango le peuple azo souffrir il faut toluka to apporter solution na tante ya peuple que non toluka to sala course au pouvoir ngai na sengaki manifestation toko senga 10 000 manifestations et on faire partie Kabila te mais ceux qui toza ini déterminés toko changer mambo be na mboka na mais potokota na likambo mususu mais nazotuna est-ce que manifango eza mutu moko so abimi liboso bafutaka ye mbongo to ezaka mpona bacongolais parce que mpo moto akoyelaki ngai naza liboso okunanga mpe nasala yanga ezaka niti okoexplike biso wana moke ezaka nini mpenza parce en fait le sujet ce n'est pas de séduire la population congolaise ya kosenga bamanifestation ya kozongisa boye le sujet que et d'apporter des solutions à l'attente de notre peuple. Attente ces peuples les animes. Nzala ou dans la Congo ici là. Attente ces peuples les animes. Joseph Kabila a kende a celle déjà des mandats et c'est coquille. Attente ces peuples les animes. Tous en état de droit dans le cas Congo. Ceux qui doivent arriver, il y a comment réfléchir et tout répondre à l'attente ces peuples. Je pense que tout le monde a la séduction. Donc, c'est une sorte de séduire population comme quoi ngana sengaki ngana organisaki ngana kindaki mais si j'ai la séduction ya population te si j'ai ali à répondre na attente au peuple à là. OK, merci. Voilà, tous vraiment information il y a sur Deneb Sabino et pas il y a Papi Volcan oyo azali invité na biso lelo mais to komi na likambo oyo j'espère que tali vraiment na réseaux sociaux partout oyo mwasi oyo na yambaki oyo azolela pasi ya mobali na ye potokota so na bandeko mosusu vraiment mwasi ya général John Chibangu tango na yambiye aleli alobi ki azosenga libération mobali na ye parce que bauti kokanga John Chibangu oyo tout le monde aza au courant na moni pe bandeko ebele basali na profiter na occasion pour na yebisa bandeko oyo nasalaki yango quand même lobi Papi Volcan invité na ngazela na tipenda moi parenthèse na fungola pe muke bino bandeko oyo ya média vraiment na ninga bino mingi mais naza penza na moi kanda mingi ko yebisa bino na likambo oyo Diamant Noir Gisèle Wumba nazalaka penza na bolingo mingi mais nazaka mayele mingi tango bozo zo émission na ngai bozo kata katanga bozo tia ba invité na ngai bozo tia ba titre mususu bozo tia na monaka na ngina yebisa bino ke na monaka Papi Volcan so na lobili kamboyo parce que na moni émission nenge bandeko mususu ya média bazui ba kati elongilanga et puis batie invité comme quoi bango yo vandi na ndako ndeko za parce que ça l'émission au vandi aux Eli Gisèle Wumba sala ozui au kati la moindre des choses benganga ta 1 minute au pesinga au senginga ke Diamant Noir na zo émission na zotia
mais vraiment boye musala ekoko kende ko avancer te na boye en tout cas ndeko to bongisa musala biso toza pona information mboka mais tant moninga sali vraiment mbala ya sima na ko bloquer na YouTube pour omona nde ba obebisa quand même site na yo na ndenge ya kozora bémission ya Diamant Noir sans permission nanga eza penza malamu te lobi na fandi nazotala naza en direct na comprendre te naza en direct wap mutu atinga en direct mais nga moko naza na ndako nazotala ki naza en direct quelque part mais vraiment c'est méchant de votre part donc tant aux yeux image nanga benganga osenginga tozaka na poto image eza cher pour nga na yebi na poto image ya mutu tant aux yeux sans permission na ye comment ezali merci na bandi tolobi entre biso tozo bana lingala toza ba congolais to se comprendre to telemi on a te Papi Volcan tozongi na likambo mwasa John Chibangu esali penza monde mobimba eningani pona likambo wana okolo banini na maloba po bandi komso balobi azwi ezaki malamu faki Kabila kangaye babengi biso balobi bongo mingi penza sur 100% 90 balobi azwi 10% balobi eza mabe poza mona Congo malobi pana. En fait, au jour d'aujourd'hui, j'appartais dans une école des combattants non alignés. Les combattants non alignés ont une nouvelle vision. Vision Nabiso à rassembler les Congolais surtout autour d'une même cause. Vision Nabiso est à réunir, conjuguer la force Nabiso surtout autour d'une même cause. Et dénominateur commun Nabiso est départ il y a M. Kabila na tête du pays parce que ce qui a accueilli, je pense que Mboka Nabiso et qu'on retrouver paix peuple nabiso à la respecter. Donc quant à John Chibangu son frère ba sepelara na pasi ya mutute ba sepelara pe na liwa ya mutute John Chibangu soka za yake rwandais tukoka kolobake oui azui John Chibangu soka za yake burundais tukoka koloba azui John Chibangu soka zalaki tanzanais soka zalaki soudanais tukoka loba azui. Mais quant à un congolais comme moi na koki jamais ko sepela na malheur ya bandeko nanga to na pasi ya bandeko nanga yi. À chaque fois même na bémission na sala ba mission na précédente na lobaka musulman a défendre la Coran pour ça musulman. Oui. Chrétien a défendre la Bible pour ça chrétien. Alors nga na za congolais na ko défendre bandeko nanga yi ba congolais. Donc John Chibangu na ko défendre. Ok, merci pour nayo. Les années ont tenté retour na o balobi azaki moyibi o avait scruté bat bambongo o John Chibangu asalibo donc pour nayo za malamu te falaki bakanga na minute ote. On a réponse à Papi Volcan. Non, tu le vois très bien dans le but très bien musulman défendre le Coran, chrétien défendre la Bible, Yuda peut défendre la Torah. Les Congolais n'ont défendre les Congolais. Donc c'est un frère. Ceux qui sont burundais n'ont pas oui azui. Ceux qui sont tanzaniens n'ont pas azui. Ceux qui sont rwandais n'ont pas azui. Mais le coup là les Congolais, ou azalé pe go bunda. Na voix et moyens ya koluka qui te faire partir Joseph Kabila na pouvoir. Je ne vois pas pourquoi na rolobaki azui. Merci. Voilà, Maman Charlène, wana na ebi kozolanda biso, vraiment courage. Toza toujours elongo Diamant Noir azasi manayo. Pinza makasi to telemite to ba jekoko lisusu. Tozaka na même bisolo parce que tokomo otanga nde siko bakombo ya bato puisque totali jekoko lobi tosala eka elo mwa muke bato babengi bato nyonso bazolela jekoko aza na kati ya pasi azosanza me makila jekoko mais nga na yambi combattant moko alobi ke jekoko abelaka déjà avant sauf que Kabila bokotika yake nde hôpital malobe pa Papi Volcan. Non mais jekoko abela te ado mérité place à Zawanate, c'est un Congolais. Na bamboko tovandi quand même na ba état de droit, na kati ba état de droit, peuple a na ba droit na envers son état, l'état pas na devoir envers son peuple. Donc jekoko wa mulumba. Ceux qui a commetté qui est loko moko boye même na bamboko tovandi mutukutu abomi bakate la peine, même na bamboko tovandi mutukutu akende ko teka diamba so bakange ba okatele peine msui 2 ans 3 ans mais boloko ni nango ezalaka na peine te soki abomaki mutu tokolobake non boloko ni eza vie mais abomi mutu te raison mpe bapusaka outrage au chef de l'état outrage yango mpe toyebi te soki outrage yango eza ya nini parce que na bamboko tovandi bakritika mpe bachef de l'état bien sûr président Hollande à l'époque babengaka ye nani capitaine Pédalo bakangelango bato te batya bango na mikolo bauto bamba Macron na moni babambi vraiment maki elongi nga mona tali bakangelango mutu te non
eza outrage ya chef de l'état te bokozwa chekoko wa mulumba banda kosanza makila na banini bon quelque part aussi nazo comprendre bandeko baza frustré na sens que non bazalaki côté wana mais non bakokoki kozala côté wana ntango baprendre conscience que il est temps de défendre mboka na biso ntango bazwa photo yamba bango malamu po baoyo baza kuna baya mpe na ka na biso parce que ntango tozo rejeter baoyo bazoya baoyo mpe batikali na ngambo wana bakotikala koya te mpo bakobanga babike no baoyo bakendaki bazo rejeter bango bo biso so tokei moi tous ces gens là Jekoko John Chibango voire même général Mounene père problème na ye mpe lisusu eza na Congo Brazzaville bakomi kosala tout baluka bazongisa Mounene na Kinshasa kozongisa ye na Kinshasa eza mpo bakende koboma ye tokosenga na président Sassou avec tout le respect qu'on vous doit Mounene aza na droit ya kosenga asile na pays oyo akimeli donc ceux qui a cher eza na kati ya Congo Brazza Mounene aza na droit ya kozala exilé na kati ya Brazzaville Mounene akoki kozonga Kinshasa te bakomi kotambusa général Mounene akimaki akenda se retrouver na Gabon akomi na Gabon bazongisi na Brazzaville non faut arrêter avec tous ces jeux là général Mounene akotikala kozonga Kinshasa te même ministre de l'intérieur ya président Chassou ya Congo Brazza yendesko mutazo cha pression pena que non général Mounene azonga Kinshasa mais biso ba congolais to libanda na ba obata na kati to ligne reto ya Mounene na Kinshasa te ceux qui bango ba moniki sécurité Mounene ba ko assurante batinda Mounene ata na poto bisika to zali awa ba ozwa Mounene na ba pays oyo ya ba droit de l'homme ndenge to zovana na bamboko to vani voilà Edgar Mokonza tunaki pena to tuna Papi Volcan tozalaki témoin eza panza sangwa Congo edino image tango lobi pourquoi to tunaki Papi Volcan te likambo oyo ba combattant bazosala biso même biso to mususu ba animatrice ya ba émission parce que ngana lobelaka bandeko mususu na lobela biso tozala biso ka ba animatrice tozala la facilité tozoyeba te toyamba nani to yamba nani parce que tant tozoyamba yo lobi bien likambo yango po topesa bino information il faut toyambaka tout le monde po topesa bino Congolais, tant que bino, cela veut dire topesa peuple congolais information au biso tozoka mais tokomi na passe ya ça musala tant oyambi boye balobi pourquoi yo yambi donc ba menace eza partout pourquoi yambaki wana aza collabo tout le monde est collabo on ne sait plus travailler to travailler na banani nga nazo bano boye parce que ba menace belé na zui parce que na yambi honorable Francis Kalombo donc tout le monde alobi aza collabo pourquoi ils font ngana yambaye donc voilà biso to ça musa sikona banani yoza moko ya ba combattant oui biso. Mais je pense que na ba frère na ngai ba combattant ba résistant ba patriote nga na senga na bango ba baksa mai na ba pena bango parce que musala ou journalisme to ba chroniqueur ba chroniqueuse baza wana pona kopesa biso ba information pona ko informer peuple pona ko informer population na makambo oyo bazaki au courant te nga na ko vouloir yo te parce que yambaki soki nani député à PPRD non ozo sala musala na au contraire nga ko tulelo na ko préférer que ne le capé na ba chaîne na ba collabo pour message na biso pe ba combattant et les kanaka wana ba collabo na ba yo capé message na biso pe ba yo ka monter donc ceux qui bakomi ko agresser bino pour yo yambaki ceux qui député ceux qui nini donc na ko préférer ba qui ne peut ko attaquer ba ya France 24 masa na chura mboma na pese mbote place azali donc na ko préférer ba qui ne peut ko yamba ba attaquer ba ya nini France 24 ndi ba yamba bango donc voilà donc ngai na zo mona que non eza na ngoka ka bon mauvaise foi pourtant que boya makabango balobaka na bino nini yango nga na koma na non aligné na bina osola na mutu tout sans exception tout celui qui défend les intérêts du Congo et les intérêts du peuple congolais nga na osola na ye parce que tout s'aligner qui sima ba homme politique tout s'aligner qui sima ba parti politique tout s'aligner sima opposition tout s'aligner qui sima ba tunyo surtout wana ba décevoir biso yango nga na komi na non aligné na za sima mutu te naza sima Congo
nazo défendre intérêt ba congolais, nazo défendre ba congolais partout ba kolobela makambo ya Congo, nga na ko participer. Oh un tel collabo, un tel bo soka za na position nga na sola na ye. Donc na ko solola na mutu nyonso tout, o azo défendre intérêt ya ba congolais, o azo défendre Congo. Biso ba non alignés, nous sommes prêts à pour parler avec tout celui qui défend les intérêts du Congo et celles du peuple congolais. N'avons pas pour caresser dans le sens du poil, comme quoi un tel a collaboré dans le na été. Non, 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 non. Non, a séduire batunal ba maloba moko boye qui est offert c'est pelissa batuté. Au moins chose en moi na do bela. Tant on met moi dans un hôpital, babi faut batu ba ebe nini tonga. Okoloba na médecin te ko tuba moi na tonga te po rolela. Okoloba non, tuba etonga. Ata leli arozala guéri mais ceux qui va bien chuba moi no tonga obino ba chuba ete arolela mais arobika pete yango nga na ningo karise batuti ba ho baningi ko tika la ba finga ba kolabo sila nangage ke biso ba combattant non alignés toza na vision mususu poto tonga Congo même na bamboko to vandi ya France oyo madame Simone Veil wa kufana tango na proposition bien en français qui non photo sur la na balma et bien ba finga ka collabo mais tant ba vanda ki na balma ba solo laki solution zoma lelo mona pe ekota entre ba français na balma ba solo la France kinda liboso balma pe ba kinda liboso bato bazana ngambu wana to ba na kati ya combat contre pouvoir en place bato bazai kuna ngambu to ba ekote na surtout yamba bangonga pona ba collaboter et j'aimerais bien juger les gens au jour d'aujourd'hui par rapport ya bilan na bango et non par rapport à la spéculation et non par rapport à la haine, par rapport à Nino. Les combattants non alignés, tous une vision mususu. Donc voilà, et logo de différencier bisona bandeko mususu. Merci beaucoup Tokomi Penza Nasuka ya émission Papi Volcan malobanayo ezaki nini parce que bino toza obiki lelo ba question leke belese to bito vendre émission to lalia. Ba combattants bozo sa musala malamu pona mboka. Mais ba congolais bazolela lelo bolingi su batu balekate batu batelemate ba soirée ezala souste ngana lobaka na bino maloba oyo ba congolais bazoloba na sima autant musu batu mususu po ba poussa na ba moye ba komete biso mutu pamba lokwa Gisèle Lumba lokola koma hapa na bino nde atuna bino ba question o batu ba otuna na nzela pourquoi bolingi susu te batu basala même pas ba soirée parce que matanga za na Congo même batu bana Congo bazotambola bazolia bazomela awa ba soirée ezalati. Non mais même ngai pe na vandi na plateau bandeko bazotala biso nga pe na za mutu pamba liboso ya bandeko wana effectivement à ce que je sache tu interdisa ki makambo ya concert nazo répéter yango tu interdisa concert concert to lobaki ko betate tozana bandeko na biso bana poto awa poto za na makambo ebele ozomona ba misusu pe mitu pe ba problème ebele bon na habité to interdisa ka soirée te soirée etikala jamais kozala interdit soirée c'est une façon si ya kotikela pe bandeko na biso baza mo espace ba se défouler est-ce que bato beta na soirée wana bato ba la soirée da ba musicien ba betelaki nani monsieur Kabila na Kinshasa non to interdisa ki concert ceux qui bato batie affiche ba big notre obeta concert telle place wana nga Papi Volcan na bandeko mususu to kokinde ko telemela concert mais quant à eux ezali soirée ezaki interdite bandeko batika ko sambouiller parce que ebele bazo sambouiller puis comment on peut na moni moi des autres de côté belé ba dernier converti église ba comme luka ba comme ba pasteur ba comme autres ba dernier converti église donc tout ça ils ont ça là qui moi des autres de côté na katani parce que tant ba parler si médiocrité médiocrité ça ba médiocrité ba biloko na tout mona donc tous à la batou concert muteza interdit soirée est interdite alors ceux qui bolobi que soirée est interdit na habité soirée on beaucoup interdit on a nini parce que bino moko pe bato kaka bazolo ba mama ba soirée na ba mama ba zara na ba soirée ba beta ba soirée ba sala ba karaoké ba sala ba nini à un moment il faut arrêter donc il faut arrêter mutaza na monopole ya violence azate mutu pas na monopole ya koloba ke non yé mutu azo chapeauter so makamnyo surtout azate na yebi ke to interdisa concert ou ezali soirée to interdisa yango te alors faut arrêter botika batu bazala quand même calme ceux qui bozangi misala rosala bokende koluka misala misusu ya rosala
olé ya koanuye ba congolais baza na besoin ya paix et naza awa te mpona kolancer discours ya haine to discours ya division naza mpona kolancer discours ya unité discours ya bolingo congolais na congolais babomana te tozala uni totala objectif na biso ezali départ final ya Joseph Kabila na gouvernement na ye après les restes tokotala ngo nsima quand même to libéré na Congo. Ok, merci beaucoup Wana Bolandi biso vraiment boza na Diamant Noir TV na servante na bino o bino surtout bolinga Gisèle Wumba Papi Volcan, merci parce que on dit mais quand même tozaki awa na studio ya Edgar Mokonzi wana bino nyonso bolandi Papi Panza Sangoidi no image vraiment azalaki sima caméra toujours à soutenir Diamant Noir to pesimbote mais si malobasuka na pesaka bambote be na masa na ngatuka mboma place azali Bishop Chatumba laisse partir mon peuple na do pesimbote champion kiff mabo mabe bambote ya trop bon Magui la balançoire na PCP bambote place azali abeti masikini ye na benga ya beti masikini ami yebe donc place aza bambote belé Edgar Mokonzi et dit nos images Panza Sango ya Congo on est ensemble les 16 oyo to répondre belé na manifestation et manifestation ana peu importe mutasengi mais eza pona Congo eza pona batuti et le 8 mars tokozala na République commémoration eza manifestation te commémoration ndeko nyonso to akoki komema mwa fleur mwa bougie to tyango place wana mpona kolela bamort na biso oyo bakwei na pendant nini combat oyo tozobunda mais en tout cas ne bandele mission fana sengo ata 1 minute de silence mpona ndeko na ngai combattant munene oyo toperdre Albert Mukendi. Donc so na kozwa ata 1 minute de silence mpona Albert Mukendi. Voilà. Merci. Donc en tout cas nazo senga na bandeko na biso Angleterre ba tenir biso informé ya ba déroulement ya makambo nyonso tolingi ezoleka parce que bozo répondre biso te tozobenga bino mais samedi ya le 17 tokozwa salle na Paris awa naza déjà na ba pour parler na ba salle ya Nzambe oyo bakopesa biso mwa esika po tokende kovanda tolekisa ngonga tolela ndeko na biso Albert Mukendi. Donc na bandeko na nga ba combattant tozwana ba querelle na biso bego na biso to tya côté to perdre combattant ya munene lokola Albert Mukendi nyonso wana ekoki kote ya biso te ke to prendre conscience ke mboka na biso pasi ezali tala lelo Albert Mukendi azali akei biso nyonso tu tokomi kaka na Facebook totie ba photo Albert Mukendi mais ntango Albert azali na bomo ya zobenga biso tozalaki toujours ya kopanzana mais tokozwa sale kala mingi te tolela ndeko na biso wana aza combattant munene tokoki kotika matanga Albert Mukendi kende boye te donc jour tokobengisa yango peu importe ba querelle na biso peu importe ba différence na biso tozwango totya à côté et na salle wana tokoya ko régler ba compte na biso te tozoya mpona kolela ndeko na biso Albert Mukendi mais soki nazwi salle na kozonga lisusu kaka awa epa ya Diamant Noir c'est toujours message ya na adresse ya lié oyo tokolela ndeko na biso Albert Mukendi. Merci beaucoup vraiment wana bolandaki biso et puis misambo mwana ya Edino image tout monsieur Mbote yuti vraiment na Diamant Noir TV. Papi Volcan na suka moi vite fait toyoki mo makambo eleki bieza neti nini yoko expliquer biso on te so yoza na moi idée. Non, mon tazo finga katumbi azo bon, il est permis à tout le monde de rêver. Ngai naza combattant non aligné, naza na kati école ya ba combattant non aligné, na lobi ke non sola na mutu nyonso surtout o ya da ko vrai pour na bolamu ya Congo, pour na ko libérer Congo mais ceux qui batu baza te ko s'éterniser na ko finga ka batu ko lobake non bazo lukisa batu bon. Tu éviter. Tous la ka batu on va lobaki o tozo ke ndeko lukai bon. Tu éviter so ba lukele wapi, ba ko sala epe nini. Non, il n'a pas porte-parole, il y a Batouana, mais dans le Bégaki, médiocrité autour combattre na Kishasa, les mêmes médiocrités, ils ont un cas de diaspora, mais Moutouada dans monopole, il y a violence. Azati. Ok. Elfred Ngunda, mais c'est les noirs, vraiment. Il y a eu un macasse et un plutôt le bi. À très bientôt. Restez toujours. À très bientôt. Masana, Diamant Noir TV. Diamant, Gisèle Wumba. Gisèle Wumba, nakoli nanga ya Diamant, Gisèle Wumba, nana troublé au mon amour.
Eumba, Diamant.